Voilà, bienvenue sur Bolokok officiel. Merci à tous nos abonnés. Merci d'être là. Merci d'être branchés. Et voilà, like vidéo, partagez, commentez. Et bon, qui vont dans la calabose, j'adore quand c'est bien. Nanya fundi. Voilà, non, le bâté, mais bientôt là, d'ici là, on pour expliquer bien. Et voilà. Problème, il y a pas danseuse, il y a pas danseur, il y a Fabrigaz, oh, il y a Kimi, na poto. Maestro. Je te salue Fabrigaz, je salue mon frère Patrick Beckham, Merveille Amado, on a pu suivre tout beauté, bateau, Kalina, Villanova. Et voilà, d'abord je commencerai à féliciter Fabrigaz, félicitations Maestro, tu as fait un effort comme un homme. Yeromema ba danseuse, ba danseur, ba musicien na poto, tout le monde qui peut d'autres musiciens comme Ferregola, Nila qui m'a qui non ba visate. Tout le monde moi presque ba tu es belé, ba Félix Oazekwa, Kofi Olomide, ba ça moi est belé. Mais quand même vous avez osé, Yerokoma na France, comme ma ba na ya batou, ba travailleur na yo na ba travailleuse na yo. Omemi bango, voilà. Ma bête au CP là qui te bête qui m'a beaucoup. Et on sait que concert est annulé. Le concert est allé sous-souté. Mais tout le monde quand même effort na yo na énergie. Oh yo yo bimisaki comme ma bana wana na poto batu tout le monde imagine PMF. Omemi bango na poto donc. Et ça lit bien. Merveille Amado omemi na poto. Ça lit bien Patrick Beckham donc. En tout cas, tous les qui très heureux, très heureuse, il y a comme on a ba vidéo na bango, ba photo, biloko tout le monde qui voilà. D'accord, c'est qu'on la maman likamuna biso, maman likamuna biso to lo bela 4 bilongi oyo. To zo lo bela Philo, Christelle, danseur oyo bobi ki abina kana oyo betera mbunda. Les garçons azamuki ye wana bango bango misa 4 oyo bakimi na poto bango wana. Si on a le banet na Fabrigaz maestro pour biso ba bato kenda ba répétition ba musicien. Ngasa na ba répétition na kota na kinya ya 3. Na répétition maestro, na répétition ya Ibraton Piana que je salue mon frère, na répétition ya Ferregola. Les 3 stars ont la répétition, le reste est mon nom na vade. Like vidéo s'il vous plaît, Gaulois ou Gauloise Gladiator. Sikoyo. Moutloko d'abord Christelle. Maestro, l'andanga bien Fabrigaz. Moutloko la Christelle. Oh y'a na Villanova, même pas une année. Même pas une année Christelle a na Villanova. Na habité et l'euro yo memeli Christelle na poto. Sentiment nini po abina ki bien. Na clip ya nini ya chidendo yo. Donc, tu habitez, quelle est votre relation avec Christelle? Ou est-ce que ma Christelle n'a pas tout? Parce que tu habitez danseuse, zawana, Brenda, tu qui ne musika te maestro. Tu habitez Brenda, zawana. Brenda, oya umeli na yo. Merveille akuta Brenda, keya tiki Brenda. Azongi lisusu na mouvement et Villanova kuti Brenda. Brenda oya banda na yo deux début ya carrière na yo maestro. Hôtel même pas bané au moins la moi si wana sali. OK ma Christelle, ton nom isono ya Christelle to ke malembe. Christelle oya sali même pas 6 mois na kati ya mouvement na yo. OK ma poto confiance ni ozala ki na aveuglé pour na Christelle. Et là on ni netinda ki yo ma Christelle na poto. Et là, nini. Parce que bango pour n'avoir la fin du monde. Bango na ke le gars mise à bête sur na poto te en tout cas ça occasion peut ça me OK qui maramba moko zonga te. Il fallait que même bateau yo yebi ko dire na bango on va ni na bango pendant longtemps lokola ba Brenda bana bateau ba umeli na mouvement. OK comme même ba Christelle. En tout cas, moi, je me demande, non, mais tout na Christelle, à Sali Nini, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui t'a poussé, à Rosa Christelle, y a Romemaye na poto, et là, on y netinda kiyo. Voilà le autre komi wapi. Moutou ba komi, Erka Babi concert est annulé,
à partir kaka ya nini wana conseil eza nile bayo ozwa ye akimi ti lelo ozomonana te akimi na ye parceque producteur ya bato oyo ya produire yo oyo ebimisi mbongo na ye bapesi bango bavisa donc nayebi te so tokokende wapi na mama musique oyo Christelle asali même pas ane Fabrigaz et na bato baumeli na kati ya mouvement na yo memi bango te Philo oui Philo aumeli depuis akité par Robino aye pa na yo Philo aumeli mais il y avait des gens baya liboso pe ya Philo wana yo tiki bango. Moi, je crois que Philo na ba chomi o memi bango pona yo ça comme nani Robino monte ma passe. Excusez. Parce que oyebi que Robino chomi na Philo baza ba produit ya Robino. Baza bato Robino asali bango. C'est que non mais maki bango wana ezaki po yo Robino monte ma passe wana pona ba Philo ka ba Philo za ka mususu. Toi non na ka ya Christelle ngala oka motis koni na vanda eloko ni netinda comme ma Christelle poto. Moutou a sali même pas 6 mois na Villanova. Bato ba ou men la Villanova yo memi ba on poto to mais ma Christelle ah Fabrigaz. Pourquoi boye? Osé qui intimidé, c'était quoi encore ba danser na ba voyage à peut-être na ba ko to banganga somo aveuglé patron. Ce que t'as là niveau. Toi pas Philo. Philo binara tellement bien ndenge osarana te. Philo boke ya Abidjan na maestro. Osepeli otika la kuna na Abidjan maestro atiki yo. Oumela ki osola presque ba inane hein. Ozoye ba Philo. Ba inane yo oumeli na mboka wana. Après oyo ozonga na mouvement. Fabrice d'abord yo te ayambi yo. Philo to boy to ko bina makasi. Donc yongo bokanda kango keso to komi poto to okima to ndenge nini. Philo pe yakimi. Les garçons ya beta mbunda pe yakimi. Vision na binu eza mukie. Bato ba tous les danseuses, na danseurs, na musiciens, na muto mbunda. Oh yakimi Fabrigaz bozana ba vision mukie. Pour Moutou aza musicien, ou ebika aza grand. Ate bato ba kibotu na to ba belle sauvage, nani ba benga oni. Ba danseur na ba danseuse ba kima poto, ya ba kendara ba musicien. Ba kima boete, bino kaka poto ya liboso bo pakati mbangu. Bani wa zilata première fois, deuxième fois, troisième fois to kimi. Mais bino kaka ya liboso mbangu bo kimi. Hey! Botier maestro na maman na père te féliciter merveille. Les gens qui disent que merveille oyo ka azo que la maestro Sony azota maestro relation na bango te. Azane professionnel. C'est ça être professionnel. Ebi ke poto ata lelo na zongi na koyaka yango. Pour kufina nous t'avais espéré toujours ako koma poto. Et comme appelle na maman pe wa yene poto pour na libela vandi na ye. Ba chomi wana baza ba professionnel. Yango moni ba boyi ko kima. Bino bato bo kimi vision na bino eza mukie. Philo okiti biso soni na nenga surtout Philo surtout ngai Philo tu m'as déçu. O décevoir biso na niveau sakanate Philo. Muto biso to pensa ki yo to banda ko tonga to ba ke merveille écoute quand na longba quand na zo Fabrice la mimi merveille o kima. Or que le contraire bino ko bato to pensa ka te bino ne bo kimi. Eza Sony. Merveille akisi bino kaza professionnel. Ayakisi bino ke Villanova ya anda kuna ya okima Villanova te. Merveille wana tika ipeme ayo kamawate. Bolongo lelo kwa ke merveille ayo kamawa ya tika te ayo kamawate. Ayebi kata na zongi maestro ko mema kanga. E abongo ni ba gagner confiance à batu. Yo comme maman okimi. Gagner no confiance au zongi o kende lisusu. Ba musicien ba kima na poto na ava ba kima.
Bobi combien de concerts bakende ba bête na poto après ça bakima bino ngaki bakima ka bongo maestro ah non qu'il faut pour gaz na mawa en tout cas maestro za makasi soit fort ça na ngoma mbo ya kana ngo yo mo yebi puis musique et puis maestro nira yebaki na ba émission na ndo ba bi ah na bi na ba te so to kela bon poto ba bele ba okima on dira yebaka ayeba que moi montant moko ebele moi nombre moko ebele ekende lelo tosuki wapi ça fait très mal ngo na betika c'était maestro confiance ni nos qui n'ont aveuglé par Christelle a oumeli même pas na Villanova aveuglement ni nos qui n'ont na Christelle et comme ça on est très étonné à niveau saranate bato akalotiki ba Brenda otiki bana batu okome ma Christelle po abinaki makasi to ndeni eza pasi like vidéo commentez aimez partagez vidéo c'était la Dorcas Bolokoko je vous aime beaucoup tokutani à la prochaine bye bye.